Pasola lola kita osala. Pasola lola kita na kembwe. Okokani na motote. E Yahweh. Ubungana bonzambe. E na Yahweh. Bien-aimé. Bisoba congolais. Bisoba chrétien congolais surtout. Et puis particulièrement, bisoba sa inanzambe. Nana question à retour na biso nyonso. Ozo gagné nini na ba scandale ya baninga. Yo chrétien, ozo gagné nini na ba scandale ya ba chrétien mususu. Yo musa inanzambe. Énergie ozo cha. Na ba shit, na ba scandale ya baninga mususu. O gagné nini? Église ezo gagné nini? Penzambe ya lola azako gagné nini? Qu'est-ce que nous gagnons? Église corps du Christ ezo gagné nini? Na ba scandale nyonso ezo salema. Yo moko pe muto ozo cha énergie. Na kacha ba scandale ango. Ozo gagné nini? Omoni ke énergie oyo chaka pona ko partager makambu ya mabe. Soko che énergie ango pona ko partager makambu ya malamu et kozala bien. Parce que nous n'avons pas la culture de célébrer makambu ya malamu nzamba zo sala. Tango ba miracle et salemaka to bundisa kango. Tango ba bénédiction nzamba zo pambola. Ezaka bitumba. Mais kaka makambo ya mabende biso toza na culture yako promouvoir yango yako sala propagande nango. Voyez? Tobongo la mutema. Ozo gagné nini? Mituna kaka. Yo ozo gagné nini? Tango mabezo komela baninga. Église ezo gagné nini? Penzambe alola azo gagné nini? C'était l'homme de Dieu King Nono Iyefa. Depuis mes bureaux à Paris. Au moins, on a le bureau nanga et ça lui au pas sinon. Parce que tu supportes à Kamakamwa Malamute. Neti boye, Nzamba sali, tu sombi, ba bureau, ba église, y a 100 crédits na poto. Mais ce qu'on le but, on peut sa témoignage nango, o azo la kisanini. Mais yoka muto yoka pas wana. Mais tant qu'on partager ba sextape, makamwa mabe, tu gagnes quoi dedans? Donc, oya mineno nzamba zo sala, to partager en moté. Quand makambwa ma bende to partager. Non, non, non. Si ko to bando partager, makambwa ma lam. Nzamba pesi ba bâtiment minene boye, nzamba pesi yango sans crédit. Ba studio a TV zo salema awa. Ba appartement pona ba missionnaire, koto kuna na bâtiment minene zo salema. Yango ne makambu photo partageaka. Nzamba pamboli muninga tolobi gloire à Dieu. Ministère à muninga fungwami tolobi gloire à Dieu. Muninga bali tolobi gloire à Dieu. Toti ka culture ya ko partager kaka makambu ya mabe. Nzamba zo gagné nini? Yo zo gagné nini? Pe église ezo gagné nini? Je vous salue depuis la France. Shalom, shalom, shalom.